Mbote bonjour na balandi na biso ya Bongania Media. Gros bisous na bino nyoso na internet nyoso bomesana kolanda biso. Merci vraiment pour na peine na bino bobenga ki vraiment pour na remarque pour na félicitations toza wana ming na zolo ba kebo s'abonner massivement vraiment na Bongania Media et pas beaucoup de émissions lokola au Maracuja imo razo ba artiste comédien ba homme politique. Donc nyoso eza wana ba méthodologie nyoso toza vraiment na Bongania Media babi ko zapete beta kaka Bongania Media nde ozwi nyoso oyo ba série télévisée ba gag ba film nyoso oyo édifié donc ozongo kaka na Bongania Media. Voilà, merci à toi Dimitri Bongania pour na bilili vraiment babi yo moko les boss yo moko pe bilili yo zala kaka wana vraiment. Merci à toi Piro Malanda mokonja ba terroriste yo vraiment na ba o aleki yo eka longoli ya remplacer toza wana vraiment na émission na bino kitoko auto yambela kabino ba artiste comédien lelo toza wapi vraiment toza toujours na AZ babi cadre mo kitoko toza na restaurant na kati boîte de nuit ezali ba chambre à coucher ezali pona ba séjour na bino na kati ya kin vraiment bengi Maracuja na yo tiko inde na AZ ezwami na Kitega 177 voilà na commune ya Lingwala et donc musikatena Willery station qui goma okitika wana koti ndo moni AZ donc olingobi na kitoko boîte ezali tout out na AZ sans plus tarder nazana invité oboyebi déjà alekaka artiste comédien bazo bengi mikolo papa des années wana nga pem na bengi papa des années parce que beta biloko moko o biso na bino na tozala te to bota matebe ba date wana nyoso ye apesa kango so lobine be papa bossé abimisi donc bossé artiste comédien artiste complet donc ye pena benga complet parce que so lobine bossé na besoin loko boina film akokisi lwango. Voilà, bonjour papa Bossé. Bonjour maman Maracuja. Bonne santé. Bien. Aussi kini. Nangolo nzambe bien. Vraiment. Ils ont mon ami ko ba talika boye. Mbala moi aussi réponse ça va. Na ba ya nzambe. Vraiment. Neti biso ba ya nzambe talika boye ngalo na komisi nkolo. Oh, ba ya satana bi bazalaka. Ba ya satana ba ali. Pour mikolo eza système oyoki un jour eza nzembo oyo bandeko nanga basali oyeba ke Bartimée Ok, merci papa Bossé vraiment. Balbo zapete beta kaka Bongania Media nde okozo ba émission ya kitoko vraiment nulle part ailleurs. Ta reska Maracuja za fille chance fille étoile nyoso ça marche. Na lobaka si tu solo moi aussi j'étais solo là. Si tu ne solo pas franchement là je vais récupérer ma signature parce qu'on a récupéré signature Silipona yo. Voilà donc tout ça donne kaka na Bongania Media vraiment Vanette Bindanda landu na kati ya Belgique. Bo s'abonner et belé na Bongania Media et puis Floribert Kalombokan Songozala yo vraiment mon papa pour na ba conseil toujours ko bakaka. Dadi manaka yangande ko jusque là tu solo puis mais bo s'abonner de belé na salon wala bino na gare du midi na Belgique bo s'abonner na Bongania Media ska musale zo sala makitoko tout ça pour na ofinga te tout ça pour na travailler babi mutali akala mutukine biso ya ofelete voilà papa Bossé lelo to yambio artiste comédien oyo lingo bando bute tozongi nanu bandeko ya Bongania Media mbala liboso ba mona balandi na biso lelo to yambeli bon papa Bossé moi rappelle ça be papa Bossé uti wapi abandi wapi et ça la bango vraiment bien. Merci beaucoup maman Maracuja. Merci à mon cousin Atalo makamba milai oui bah après qu'il y a Betty Masiki n'a rien à taille nayo pourtant que Betty Olympe en 76 il y avait que des blancs. Oh. Betty Masiki n'a Betty Olympe en 76 il y avait que des blancs. Et on a bambili abel bano ba danseuse nena ba chala moi on a bangélé comme on te panay. Papa Bossé est un artiste complet comédien congolais, nationalité congolais, tribu Mongo. Mongo ya moto moka bila lokwa beba mbomba ila komote masandu ikinda fabona jende mongo ile mantomba folembe kodi par rapport aux artistes et comédiens tout court attendre ba classe na normal ba ke ba université normale à sali université ya art dramatique n'est comme normal. Et en fait, je suis artiste et comédien. Na parcours P, na parcourir P, et pas vient absolument tatuka lombo que ton âme repose en paix. Na pas yambalio, na pas vient abiso ngadiose, moto mo prêtre. Na pas grande sœur propre, parce que le conda pas fait quatre le sang comme maman Marie-Hélène et l'autre yambela.
Ndé si kana go succès sikoyo Papa Bossé a bandi carrière solo naé jusqu'à présent je suis historien voilà. Ok, merci Papa Bossé. Jusque là, nous sommes historien. Papa Bossé, tout le monde a encore joué déjà dans les films et belé. Tu as remarqué que tant que tu comme papa des années, ni ne sala qui ont changé directement au Kenangambo. Au moni question qui te comme maracuja, n'a expliqué, on a pris exemple mon moké. Papa Wemba vers les années 83. À ça qui la vie est belle. Mais avant il Mandeli. Avant il naki 83. Papa Wemba a commis na 87. Surtout officiel la vie est belle. A commis na ki papa Wemba ya Gilles Chungu Wemba dio Peneki Kumba Presley qui est un homme repose en paix. Après c'est aspect musus. Papa Wemba en 1997. Eh bah yembi tu ya musée bah yembi franc congolais. À quelle la dimension musus. Donc pour vous dire que chacun de nous na ba manière à savoir na biso il faut développer ça na yo. Lelo oto mo na mutlo la Dimitri Bongana. Moi j'ai connu monsieur Dimitri Bongana. Simple caméraman mais aujourd'hui c'est un patron ya chaîne mobi quelconque. Donc azalaka travailleur carrière solo lelo comme patron na kwena yi. Donc c'est comme ça. Bosser azalaka travailleur na ba ezueli nanga kimongo pour la bande bosso na kimongo na jouaka kimongo na lobaka kimongo na mokota lingala papa et na kozwa histoire ya bane na yo kende iniki na sali histoire et plutôt na ipen na silisi ya ngote ya longo na 3e graduat na kutana monsieur Moro il s'appelle grand frère propre José de Jésus azala qui interprète ma film nigérien Abi a bossé tous nos 30 émissions différentes. Mais il faut là tenir un personnage différent aussi. C'est-à-dire aux général Mora Mobutu, aux la mouvancier, aux la ministre Mora Kala, camarade Babirindwa, camarade Balunda Bululu. Non, c'est bien qu'on a habité à Basilabis na autant dans la classe. Et ça va né. Na qui Nathalie en arrive à rien. On a ça là préparation émission pendant 1 mois. Na yo so ma livre d'identité pour l'Afrique. Na so ma Silabis moko ezali na kobanda premier ministre Lumumba ti Bruno Tshibala na yi bango nyonso ba Justin Marie Bomboko aleka na 61 qui ministre premier ministre même 61 wana Raphaël Iléo qui après Lumumba kufi mutu ba remplacer Raphaël Iléo donc ba Birundo baleka ba premier ministre kengo wa ndazaka na IDPS avant que d'MPR alors ça système a IDPS a MPR kengo wa de nos premières tournées premier ministre zalaka na 82 tant que tu procureur général de la République, après comme premier ministre, à ça 6 mois. Elle a longo, elle a longoli, à longo pena IDPS à MPR. MPR papa 86, tant que Birin doit être longwa, bah checker encore. Bah au checker aussi dans 94 R Mobutu ba que vous me révérez jamais au lit de l'hôpital. À quoi malade bah Kenya na Suisse. Bah checker mon premier ministre, tu sais que dans l'année Mobutu lobi, mutoti kuna nga botolo parti cher na yo. Donc faut l'ongolaï. Banoma tu sais que le premier ministre décret le cinéma dans l'hôpital. Au balo au banoma quand il na 7h, na 14h, na 12h balongolaï. C'était par rapport à ça. Donc je connais quand même l'histoire. Moi je connais tout. Que ce soit la musique, les sports, politique, tout. Sauf que il y a une vie privée non yeba. Et pour la sanction à Congo, na e mignon sombo. Le 19 septembre, le 19 juillet 2018. Notre ex-président, son Excellence Joseph Kabila Kabange, il nous a dit, j'ai dit bien le 19 juillet 2018, comprenez ma passion. Le 19 septembre 2018, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, alobaki coalition Lamuka, pour yim d'après ça comme Lamuka, même si on comprend, yim d'après comme Lamuka. Coalition Lamuka, o akolongwa malade comme elaye liwe comme elaye. C'était nakati na libanda triomphale le 19 septembre 2018 passé récemment. Et ça net. Nakanya ni na date. Le 24 avril 1990 Mobutu Beni, comprenez mon émotion. Les hérits demain c'est la jeunesse. Le 30 juin 1960, Lumumba Lobi, la Belgique voulait balkaniser notre pays. Les projets étaient déjà faits, les complets étaient déjà établis. Ce n'est pas maman dit. C'est que nous aurons pas de temps. Vraiment, babi. Ok, vraiment, merci Papa Bossé. Babi nil part ailleurs, kaka na bonganya média de bozo makamba boye. Aïta keska maraza mutu vraiment, hein.
babi cerveau esalaka biso ozala na vraiment mpona mosala mingi na osenga nde bosabone ebele na bonganya média obeti bonganya média omona quelque part bande moi rouge moke bakomi s'abonner do s'abonner dadi manaka bino tout na gare du midi salon de coiffure nyonso eza wana bo s'abonner et puis ba mama moko na Switzerland bonganya média yango esalela bino musala bo s'abonner pe bino pe belé to mona pe ba acte na bino to mona pe ba action na bino bonganya média yango chaîne moko zo saka makampo na bino vraiment bo s'abonner ebele nde bo zo ba émission ya boye papa bossé tous en vente à CD et les autres en vente à ligne. Différence ni les entre vente à CD et vente à ligne. Vitesse. Vitesse c'est ça wapi. C'est-à-dire vente à CD ça rend tout ça émission de l'eau. Peut-être poto baro zombi tam so après un mois. Bon pas poto hein, je dis que tout entier du monde baro tam so après un mois. Mais les lots à ligne aussi ça ka les lots paf. Moteur et machine à vitesse. Dès qu'on ça remonter balancer à 22h30. Ah, monde entier bazuma mon image. Donc vitesse wana et memi pe vitesse ya vie. Bénéfice pe ya vie. Auparavant ils ont bois qui muto avant muta tinde mo la fa mon ali boso libanga. Façon ba ça il faisait mon CD au de so bois na mois de mai. Zela mbongo tam na mois de août. Rose la moi ma patient kota balosa monzambe tout à monter mana sokata libanga laisser pelisa akabelanga ta quelque chose mais les aussitôt boka moto aussitôt moto otalo aussitôt moto kota western to monogram mbango asali donc vitesse on est memi pe lelo na makamyo tout lelo toza lelo netinga na ba frère na la frère na ngona sœur na ngamoko ko vraiment lelo pe ifona lobela bango moi mingi sœur la di balunga moyembi na kolona frère Gelonzila ba sa album na bango frère sœur l'a dit à ça le titre album na et kimela wapi frère Gelor Ndila à ça l'album na temps de la fin ba ça pe banzembo pe ba temps de la fin na kimela so yo ki banzembo na omoka mukolo kolo atelemisa ka Bartimo bi Bartimo telema prendre lié marche Bartimo on mona tatuni wana nani ba tobela bio Jésus-Christ de Nazareth abela kutu musika tabika Yesu mwana na Dawidi bi kisanga za bio linga sana bina mona asimbi ega demo surtout quand si menzembo e betaka wana ils mon frère Gelon dit là ba kataki ndamba tchenda mon frère ya sœur la di balunga ah mama oyo kino banzemba ngote siko batunde ba sa elonga na bongo paf album ebima bientôt dans je crois bien fin du mois déjà sœur la des obima mbala moko na YouTube abwaki donc monde entier to jouer na minute mais ce est ce que le CD to c'est là-bas montaka on a tapé 5 mois en production et album fait qu'il t'en a la Papouasie fait qu'il t'en a la Bangladesh mais des gars donc vitesse sur la famille mais mi pe na biso ba comédien au moins que ozaki na moi lanterne ba makamebele au comme obligé faut travailler qu'à dire tala koyemba évolue au moins bato ba développer koyemba te et ils ba comédien ba développer travail ti si tu es stationné sache-le bien que vous appelez station makamtu yomo robanine si tu solo pas on te solo pas mais pas muta solo faut y pour solo là et solo na yo yango pe ko ningisa mude solo ici et un de mon habitude là ozalo vie volo on appelle cet exemple vie volo ko poyemba mingi bien mais ça kana ndenge ya bango wana wa kaka yembi nzembo moi yemba na bosi ko nzembo ngwa de soit c'est mobilone na mais sur lozu le fali sirena bolinge kumba ko mona mtoni kisa moi lipeka moi kingo donc a modèle ayena mo lo mo boye o ezala ite ozu le ferre a bina klima kofi wa mdanga bundana mutu ayena mo lo mo yaye donc des bossa yena ba né naza le seul comédien congolais o boye on isa poto ya kisa faluba kena ye na eloko ezala te mutu abina eloko na vie masasi papa kwedi yebisa ko mutu pa sondu a flatenga na nini pona alekinga na nyonso voilà mais ça yi petit eloko ye nango ezala te ekoti vraiment et comme école donc bato tout ba yele na histoire ba nese ba na école à bosser donc ça me fait aussi du bien hein vraiment mon ami Dimitri Bongandia donc na bi ngende na 600 donc maman na bureau boss na sola na ye moi pas aussi à rapidité talara vraiment maman n'a pas sa maladie mais dans sa maladie mais robé lavement ah maman ramko avec ça c'est les kebeleti vraiment ba ndeko tout ba sepela na papa bosser nazali parmi bactères comédiens on s'appelle ça Congo ndenge na olobela bandeko na biso lokola frère Gelon Ndila na sœur na biso la di balunga vraiment bo pesa bango matoi tala sœur la di balunga keluka tina papa René lo quoi o ba yemba kala na ba frère mente
Tant niveau connaissance. Bayembi, mon maman n'a pas eu quel bon moment au Kangamote maté. Nautique la bosse, moi, l'on a eu Kangosusu. Tam soit au salon, moi bien. Donc, frère Guélan dit là, les temps de la fin, sur qui un jour, maman, vous allez défier. Au milieu de bébé, on a un tamassoum. Nous autres, on a ça dans mon île. Tout ça, tamassoum, papa bossé, babi gato senga bolim chaque jour. Papa bossé. Est-ce que vous me rappelez un film ou sur ce coma déjà, ou peut sur le titre d'un film? Je coma déjà, maintenant nous sommes comme la production, nous sommes comme la action, mais ils ont déjà, par écrit, ils ont déjà, un film belé, une histoire vraie, na ikula ya benge, na bokunda bososongo. Bokunda bososongo, il a qui c'est? On a terminé parce que bouya mbo parce que faut son atina mpelenge kuna mana basango so donc ba o maki bomendi mona poto. Mwana ndo kivu mo ba terme. Ikula ya benge biso pa mso yali. Bon eza ikula ya benge ça des ali mbala batokisi batuti yango bazui musmbila batokisi batuti yango musaka wana mbila basangisi na mbala babenga yango ikula ya benge. Bachaka mungu ate secret pour mbala déjà jouer rôle à sucre. Yanga ndetoli aponda musaka. Bokunda boso songe yali en fait tongi to bunda na beto no te mena fente yo au quoi de ya 30 fois parce que so na simba au kufimba mo vraiment nazaba na ba titre na film to na chaka mama mboka na cha titre mususu Botengia village Botengia et puis titre mususu Bonkoko. Bon, quand on a fait bongo, ça va intervention, bah Marie-Jeanne Bololé, bah Serre Nanga Milo, bah Gabriel, donc on est aux ara donc aux ara mongo donc on a priorité. Oh. Donc bah mongo bah jouer té. Bah mongo bah colom sous bah côté. Bah mouké. Pendant ça on a système à village équateur. Donc on a mis sa tribune équateur. Maman, soza mu Congo, kumisa ba Congo. Oh, mikole comme bongo. Te mikole comme bongo, te mikole comme soza mongo. Netinga comme on a ngeza kan sombo donc il faut na sombo moi beu donc et comme on a mboko baxi moi chie baluba muke parce na baluba oh petite ça na ngadi ya cheka zadi ah bon moi suka na bisonde ya chaki chilombo melesa bi wana komba mokonzi fo longola ngo oluka kombo mususu na Congo comme il mage non soza mongo mais comme on a ngeza limpata les oiseaux limpata na bagisa muluba mo kiba mo nakati limpata kitenge limpata kabongo donc comme kabongo pour priorité ne yoyebi toi c'est la peu mérite machi lombo pe machi lombo zwaka lokola mère ninga salaki o banana o ba artiste ko bossa na bisoté toi kasi malabino toujours autombo la drapeau IDPS via ça le peuple d'abord via le pays déjà mauvais mot avancer comme le peuple d'abord mère ba artiste babana lelo yo fierté na bineza culture so bo tomboli biso et ça biso fier to lela quand de botala katala ba internet so tali pe abose kanso et ça nga plaisir pe mbela na ngai comme pa na yo merci. OK papa bossé des années toké ka kota ba des années lisusu papa bossé Vita Club première coupe na ya zwaka na awa na RDC Congo ezalaka na anenini première coupe parce que côté sport pour ba côté politique otangi to mono tangi ba côté ba musicien ce que toké na sport d'abord Vita Club et c'est créé en 1950 parce que Dering ezalaki na 1932 Maître Toro a Dering en 1936 c'est Maître Toro était le premier ballet le premier chorégraphe ballet dans la ville de Kinshasa. Il y a un maître Toro pour la judo, il y a un maître Toro pour la maître chorégraphe et danse. Alors, il y a pire grand frère, maman, c'est pour moi, c'est ça qui m'a yolo. Vita Club s'est créé en 1950 parce que l'ongwaka na imana. Bango to imana et banara liboso imana matiti mabe et l'ongwa imana comme renaissance c'est comme et zongi susu imana matiti mabe. Ba dese mi pe o commandé si mi baksama. Vita est créé en 1950 première coupe ya Vita ou betaka ou ezwa coupe gagné ezaka match indépendance en 1960 match beta na tata Raphaël ezalaka le 30 juin 1960 ndeske indépendance banaka ezaka Vita betaka na Makabi Vita gagnera 2-1 banon menacé Vita 1-0 batie deuxième bi baboyi yango Vita zonksi 1 deuxième bi pe tant on peut Vita marqué deuxième bi Makabi boya ki yango tout bané na tata Raphaël et kobima wana indépendance c'est bandé déjà na mongalema
batami couché au babimaka ba tombola ba poto na ba kitambo ba bwa kango na ba bala kade to fandi okyo indi na monga liema nini kuna bando kita yo ki magasin ba ba koti boulevard ba e prince Kasavubu tindenge yaka kokuta ni sala affrontement lelo mundele pe azwa moyen o quitter mboka donc vite la première coupe na betaka ya munene ezaki match final ezaki vite makabela 1960 le 30 juin match on peut banana tongo pe match avant midi tant événement bandi na ngali ba 12h on a vite à côté déjà essayer indi na trafer ba tout so ba okima ba obima police ba maison communale elinga nete ba dokanga kampo maison commune ya liboso ezala kitambo nete so iba kitambo donc kitambo déjà côté kuna inda ki déjà ba ozonga siko et on comme ba parti pour tozaka na 3 parties à cette époque il y avait que Abako Aliba na sécession katangese est-ce que ba Moïse Tchombe ba vient na ba kungo kwa kumwanza ba yalipo bango balaki parti fort na armement mais Abako ezaki parti ba Congo mélangé na ba Sango alliance de ba Congo ezaka parti mélangé na ba Sango Monika Kasavubu pe aka be autaka na parti wana Lumumba azalaka na MNC mais ezaka parti allié na Liba alliance de Bangalo ko bango ba kasayen bagi mana force cité au créer parti au côté les maloko Équateur ezaka na force et misaka ba onani ba Justin Marie Bombo comme tout voilà Lumumba azaki déjà capo Lumumba aga directeur technique na Bra Congo no ça na Bra Congo na 1952 ça na Bra Congo Lumumba qui na Bra Congo ça pour Bra Congo c'est créé en 1952 ba longola Bra Congo na Bra ba Lumumba tanga olonga Bra Congo de akomosana na OCPT loto benga tango eko yiba mo OCPT zali poste jaki agence munene ya pays mobimba ba courrier makamto ba no sema na OCPT donc munene sko ochango déjà liso ebi ke société zo sala ba transfert ba biloko wana neta Mulumba eko yiba mbongo akimi na Katanga ba eko lukisa ye directeur yibi mbongo cadre ya société ba eko kanga Lumumba kokotsa ye Kinshasa ndeko okota politique. Là Mobutu était journaliste écrivain, on lui appelait Petit Désiré Joseph. Voilà. Déjà Mobutu na 56 à Belgique aux cours il y a journalisme. Grand kala qui aux cours à musique na Kibana Wendo. Ba no betaka musique folklorique wana mais ba beton net na ba bar barbecue ba aussi la harmonica plus ou moins bon même instrumental d'accord on a connu la musique c'est grand calé Jif donc vita azwaka coupe na yel boso na indépendance coupe ba pesa mate po et ma trouble match na ye munene yangwana wa betaka. Ok, merci Papa Bossé des années vraiment. Merci vraiment de s'abonner les amis na Bongania Media vraiment esika bokozwa ba émission lokola oyo vraiment ba méthodologie ba série télévisée ba gag nyonso bozon nil par ailleurs obetika ka Bongania Media nde ozwi nyonso et puis o s'abonner directement taka esika maraza mona bato nzambe tout ça vraiment na Bossé to comme que vers la fin émission na biso nani o ndimaka na monde ya art na ba papa ndenge bojua o pena so atelemi oyo so atelemi beta pena ba coup de tête KO il joue très bien nani akoy sanga na coup de tête KO to abeta ngande ba coup de tête KO akoy sa pena yo azana mte abimena on tebe azana te azana mte na ebite so ya tamsu engala ko kisaba 90 ans to ba 70 ans azana mte siko o ndimaka nani oh baze belé pour mutu so ndima mutu te se wanyamati fundi mam to musala mutu felo belaka ah oui pour en été ba vie ngane ba vie bidi ah oui ba vie bidi ma blague te viaza moi blague au coin vive ma télé mais ça soit télé ma télé ko cha ba blague ti à part suyi banane ba vie ngaba mbatasi ala ko sa ba jete nganga na bo sa fi mbatasi ala blague te ba yali ya Johnny ba 25 ala bango na quoi. Ok, merci Papa Bossé. Tout le monde qui est vers la fin, il y a émission na biso numéro na téléphone moi il loba pona ba fan ba message Rolando dans le monde entier et ba dédicace pe na ba. Merci beaucoup maman Maracudia vraiment on s'appelle trop la chaîne Dimitri Bongania TV Bongania TV. Ah Bongania Media. Bongania Media voilà, Bongania Media TV vraiment na Bongania Media. Donc na s'appelle Mambale Yambo. Na yele na plateau na bino très confort très genre donc
vraiment apprécier un jeune au bundaye moko bato abonné faut bato soutenir ba konzi loko esika bazoya ba il faut basanga bazwande bato bazana ba concept bien boye ba soutenir ba musala pa moni Congo pezwami pour le solo ba soutenir ye matériel à makasi koti ako engager pe bato moi un petit réseau kota moi na moi pas au moins loko yo kasi musala l'état comme dans piango te ba individu pe ba pesa musala ti vraiment na CP makasi lelo na pesi vraiment merci na chaîne Nabino parole nanga ya malamu to ya suki zanga ke ya malamu to zo ya mabeto tika donc to sera nzambe nyosu to te ya kama manzambe eza bat ba osa manzambe eza bato bala mama mukili ndi balwa wana to te ya kama manzambe to te ya kama kama po to la kisaba to mama benenge video ko sala yango te sala ndi ya malamu voilà pona numéro téléphonique ezali c'est bien d'appeler sa numéro, mais là, il y a plus d'appels pour nos conseils. Et non, il y a critique et non, il y a finga. C'est pas bon. Nande Konabino, ce monde a pour le Belinga. Plus 243, 89, 60, 11, 983. Plus 243, 89, 60, 11, 983. Nakopé Sambote Mingi na frère Galondi là. Vraiment, frère Galondi là, bas fanatique na yo ya Congo, bazo c'est l'album na yo temps de la fin, na maboko ofungwama. Mama Ladi Balunga, ba fanatique na yo ya Congo ya monde entier, ba ose album na yo na maboko ofungwama. Merci beaucoup. Na pesi mbote na Mali Limboyo, ma Christine Mboyo, Maman Marie-Paul Bema Mboyo. Vraiment na Belgique, on a ba on est tout bazaba na Belgique. Na pesi su mbote na Ladi Balunga, na pe mbote na Yuri Divengele l'homme. Yuri Divengele l'homme. Mama Odile en Afrique du Sud, venanga patience ya yoga, prophète Samil Okuli. L'équipe est belle, mon Dieu. Donc, viens Lidovic, papa Floribert Kalombo Kasongo. Viens au Pesarangana, au close na biso ya ba moi na yo leki na yo. Merci beaucoup na ba conseil na yo, na ba parole na en tout cas via conseiller nga trop donc apporter un plus ya malamu pona nga et ça la plaisir. Na pesi mbote na mama Alice Ingalasa. Mama Alice Ingalasa, couple Mama Rita Kisoka, couple Betty, couple Franklin Mabusi, Motema Betty Mabusi. Na pesi susu mbote na nani na bango nyostu balinga ngai. Baleke bele. Voilà. Na ebi kana bosse mututé je pense. Edo Kasinga les grands garçons de Paris, Dieu battu d'Ina Londres. Papa Norion. Ok, merci vraiment. Merci Papa Bossé. Merci à toi Matou de Vendôme à Londres. Merci à toi aussi Floribert Kalumbo Kansongo, mon papa Zala vraiment. Dadi Manaka Yangandeko, salon de coiffure Zakara Moko, na gare du midi. Chez Dadi Manaka Okoti Okobimandenge mon côté et pourquoi pas Anaveta Air France moi sur Tonga na Bakine. Merci à toi Vanette Bindanda Landu na Katia Belgique, Benina dia maman générale moi Sanjela Menou, ma copine privée de tous les jours de tous les temps, et Liliane maman na Mateo na Katia Wezembek, ma copine privée tanzanienne, talaka ba camarade ya Mara, ya ba étranger, ya ba angolaise. Babi, si tu solo chez Mara, moi aussi j'étais solo. Merci vraiment à toi, Babi, mes condoléances et salut biso passi. Artiste mounene papa qui m'a koufeli moi à âge à 13 ans, moi à Mobali à Liboso, à Koufi, programme jusque là toujours soyez bien maison ma jeudi et ba okunda vendre en 3 tozala on a pe pour na ko joa moi ba interview ko tala Babi ka to le là ba o bazo le là biso vraiment tozala wana et me jeudi ba okunda vendredi na salle Bangu juste à venir Ngiringiri et à Sosa donc aux ala vraiment là tous les là-bas au bazo les là et tout c'est là bas au bazo c'est là mes condoléances papa Kima merci bye à la prochaine de tout kutani merci à toi Dimitri Bonganya pour na bilili vraiment au Simbaki technique biso tozana na Bonganya media nde to kutani mbala sima pour na ba news bye à la prochaine papa Bossé merci beaucoup na bossa na ko pesa vie na ngombo sur na pesi ta sepelate Noël Machudan Tawaba. Okay. Les boss des boss Noël Machuda Tawaba Bokula Rukonda Pafekato Moïse et Bonina. Bonina et Moïse. Mote Bele, merci. Ok, merci Papa Boss. Merci beaucoup. Ah, Dimitri Bongana les boss.